Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo bombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mbonga toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel mil totombola mongongo pe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka kabisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel.com. Bandeko babolingo mbote na bino bayebo mesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali kopesa bino ba information oyo touti kozwa en direct bongo ya Kinshasa Congo. Bandeko babolingo na banzi ete boyebi lelo ezali mokolo oyo Tshisekedi, Président Joseph Kabila pe Kamere bango nyonso tu bakokoma mokolo ya lelo na kati ya Congo. Bandeko babolingo na banzi bozwi information ndenge nini ba chaîne mosusu bazali kopesa sango ete bato ya IDPS babandaki kokende na aéroport tango bazali kokende mbala moko bato ya Palu na ya PPRD babandi ko menacer bango. Bandeko bokeba na ba intox ya ba information ya lokuta pamba te bandeko babolingo bato ya IDPS bazali kokanisa ete ba Congolais ya lelo bazali kaka bazoba ndenge ba Congolais ya tango ya deuxième république oyo babengi bango bazairois. Bandeko bango bolingo bato ya IDPS bakomi bazipoma na système moko soki ete basi batumoli likambo basali mabe après tango ekoyinda bakomi ete o biso tosali eloko te batumolaki biso. Donc bango kaka basalaka eloko te batumolaka kaka bango. Bandeko babolingo na kati tango bazalaki kokende na direction ya aéroport bandeko bato ya Palupe bazalaki kokende koyamba ya bango président le rais mbala moko bandeko bato ya IDPS babandi na kobamba mabanga information tozali kopesa bino ezali vrai babandi kofinga pe kobamba mabanga bandeko ebongo nde ba partisan ya Palu na PPRD bango bangoto bobo. Donc babamba bango mabanga bazoka bango nde sikoyo bana ya batu oyo ya Palu nde bana ya batu te yango na ete bango pe base defendaki. Donc bato ya IDPS balingi komema kikuluna na bango na kati ya Congo mais toyebisaki bango bandeko na minito ndenge tozali koloba bayebi yango deja ba commando na bango basi bakangi pe na minito ndenge pe tozali koloba ba commando belge bazali deja na kati ya Brazzaville bazali kozela kaka lokola Tshisekedi alingi ete abimisa mobulu na kati na Congo akeba pe soki ameki asali erreur Tshisekedi akomona penza ke ndenge pe bakolongola ye na kati ya Congo bazuye mbala moko na CPI parce que Tshisekedi alingi akotisa kikuluna na kati na Congo bazali kokosa bato Congo elingi koma balingi ezala divisé balkanisation nzoka nde bato balingi bakotisa balkanisation na mboka na biso ba Tshisekedi oyo lokuta kaka o alingi peuple motongo lobi alingi peuple azali kokosa peuple na ndenge ya kosakana te tala makambo ya avion lokuta vérité ya koyebana lokola ba vérité ya balokuta na bango ekomi koyebana bakomi kokoma lisusu ba méchant ya kosakana te. Yango na tolobi ete bandeko bato nyonso tu ya PPRD ezala ozali moto ya PPRD ozali moto ya PPRD te me osoutenaka Joseph Kabila bokeba na ba information ya bato ya IDPS na chaîne na bango oyo
ya 1000 collines bokeba donc bato IDPS kaka bango nde moto batumolaka bango batumolaki biso toza ko marché na biso tosali eloko te batumoli biso na lokuta boye bino bato bayebi bino bana ya kuluna bino bato bayebi bino ndenge bokendeki kopanza ba angers ya 5 chantier ndenge bakonzi na bino baza kotunda bino mpo boprovokaka makambo bandeko Joseph Kabila programmaki date na ye ya kopesa meeting na stade Kamanyola ezalaki nde lelo a programmaki yango depuis kala bato PPRD basi ba programmaki mais Paul mona kaka ndenge ni Tshisekedi aza koluka kaka moyen nini ya koluka mobulu yeba lobi ete lelo ya kopesa ba discours na ye ezalaka te kaka na esika oyo Joseph Kabila lingi kopesa ezalaka te jamais yango na bandeko ba bolingo tozali koyebisa bino boye oyo nyonso to azali kokanisa ete na Congo kuna likambo moko kosala mpo bango ba profiter bozali komikosa bana ya Congo basi bafungwami tala bozali kaka mwa liboke bino bato IDPS po ete bozalaka nde na lokuta bolinga kokosa mais kita na kati ya Congo okomona ete soki bato baza kobeta masolo bazoyebisa ete ate bato bazalaka tango IDPS tango ya Mobutu na sikoyo ekoma kaka mwa groupe moko bo balokota bango bana ya kuluna bandeko soki Tshisekedi alingia komisambo alobaka zali démocrate ye moto abimisaka kombo abimisaka phrase ya bo changer ba mentalité yete na tango nini na tango ya Mobutu mais lelo ndenge nini ye moko mentalité yango ekei na kati na kobeba azali koloba lelo ke mboka na biso bazwi mboka na biso na mopaya bazwi mboka na mopaya tango kendeki na Afrique du Sud na Sun City signature na yo na mikanda wana ezali te oyo ndima ete Joseph Kabila azali mwana ya mboka oyebi yango te mpona nini bino batata ya kuluna boye batata oyo bosi bosala politiki na Congo boboma bato bakile tondi na maboko boza kosakrifie kaka bapeple ti lelo mpona nini bandeko Tshisekedi azali moto moko ifo azala na prison azali moto moko azala na liberté te tala ndenge azali kosakrifie peple ti lelo ngai naza na respect moko te onako kopesa tata wana po ete naye komona ete azali motema mabe azali kobomisa bato bandeko bafamille oyo bakufisa bato na bango na kombo ya IDPS asala nini mpo na bango azali kokontinue kaka kotinda bana ya bato na balabala po ete babomaka bango me bato mingi mpe nanu bakomprendre te Tshisekedi azali moto moko akende kozwa ye batia ye na boloko esika na ye ezali na Congo te azali moto moko azali koambrouye bato bazali kokanisa ete ye nde azali komemela biso solution nzoka nde ye nde azali kobomela biso mboka sans le savoir bazalaka na mboka yango bambula ebele kaka lelo nde ntango Joseph Kabila ye akomi kosala bamisala ebandi komona na peuple akomi komona clair nde bango lelo babimi bakomi koloba ete ate ewana yango te biso nde bino nde me bosali bambula ebele kuna na Congo bosalaki nini Tshisekedi ye moko kutu na kabeyaka mwanga soko okei kuna atika nini soko okei meme ata na Kinshasa wana otuni wapi ata ekole ya pamba o Tshisekedi asa kendake na etanke moto alobi alingi peuple asalisa tamba misala na ekole moko balobi souvenir ya Tshisekedi ou bien ta ezala ta likambo moko boya ta epai ya bavieillard akenda ta alobi ete mbongo oyo ya IDPS ezali mpona bavieillard ya Congo asala eloko te tatoyo eloko azali koyela bato na Congo kaka maloba na ye ya mabe na moniere nde yango wana nde eloko nde richesse nde akotikela bapeuple congolais yo mona mutu asi akomi na age wana age ya kimokolo balobaka ete moto soki asa akomi mokolo azalaka kolinga komiblengela kobongola motema po ete lobilobi soki aza na mokili te nzambe azwa molimo na ye me ye eza kokoma mpaka na motema mabe eza kobakisama lisusu yango na nalobi ete bandeko ba bolingo bokeba na bentoxo ezali kobima na Congo kuna bato IDPS bazali koprovoke bato po nsima na yango ale mwana mobali oyo na kombo ya Kalala oyo azali libandi ondire ye moko akatango na gilet aza koye mpe azali kosala badéclaration mpo na koloba ete biso bato ya IDPS tobandi kokende na biso tosali eloko te tomona kaka bato ya palu babandi komenase bato wana baza bamaboma mpo bamenase bino kaka ndenge wana mpona nini bozali kolinga kozwa bato neti bana mike bolingi bosala bino bato ya IDPS nde boza basantu bino bokanisi makambo ya batrouble bosalaka toyebi yango te tomonaka yango te bolongwa kuna na babozoba Kalala oyo soki ozali koluka mbongo na poto oyo Kalala luka mbongo na poto na ndenge na
yo kalala tika koyena ba information ya lokuta basi bapesi yo mwa chemise bapesi yo mwa ba montre okoma kanga kokende pa ya bato opposition koluka ba information mpona nini oyebi ete bakombe bata bakoma kotindela yo babiloko mwana mobali mobimba po vivre na vie na ye malamu il faut aluka makambo ya mabe eza koleka na Congo bato babunda banini ya ye nde azali koprofite na masolo wana mais boyebaka ete tosi tocomprendre bino de A à Z bokoki kokosa lisusu bapeuple te mais boyebaka ete candidat na biso azali kaka numéro 3 na kati ya Congo lokola bomoni ete kwetiko terrain ezali bloqué mpo na Joseph Kabila bokomi koluka baproblème boyebaka ete Tshisekedi na bino soki asali erreur akokende kolanda Jean-Pierre Bemba na CPI papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Ba peuple congolais pe bato nyonso tu o bazali na mokili mobimba bazali kolanda biso oyo babengami ba congolais tozali koyebisa na bino ete ebongi malamu bato oyo babengi ba politicien et surtout na Etienne Tshisekedi ayeba ndenge nini ya ko respecter bana ya baninga ayeba pe na ko respecter ba famille congolaise oyo ezali kuna na mboka ezali te kazali kozwa bana na ye azali kobomba bango azali koutilize bana ya bapauvre bana oyo ya babola mpona kotinda bango na makambo ya mabe alors que bango nde bazali kozala bazali kosubir baperte ya bamort na kati na bavi na bango yango tolobi ete bandeko ebongi malamu Tshisekedi ayeba na kose respecter mokili esi e comprendre bandeko même soko tangi na ba journaux ya balma awa baza koloba toujours que Tshisekedi na batu na ye bazali ko provoquer toujours après avoir ko provoquer sima bazali ko ya koloba ete biso to sala ke lokote bango moko babandaki biso donc wana basi ba mindele basi ba comprendre ete ezali système ya bato IDPS mais bandeko ya lobaka za démocrate ndenge dini azali kokoka kolakisa ki démocrate na ye te démocratie yango oya betelaka bato tolo banda koganga depuis kala démocratie yango oya lobelaka bato ya ndenge nini donc bandaka na ye kokosa bato azalaka na ye mpenza dictateur lelo sikoyo batie démocratie likolo ya mesa ndenge nini azali kokoka kopratike yango te bandeko wana ngai nazali koloba yango ata balobi ete mokili etikali ete balobi président moko taza na Congo moto moko taza na Congo balobi Tshisekedi président ya Congo na kotikala jamais kozala fa na kotikala jamais ko appuyer moto lokola Tshisekedi azali moto mabe lelo na ye ko comprendre que mboka na biso soki ezali ko kweya mboka na biso soki ezali ko zana ba problème ba Tshisekedi onde bazali ba cofondateur ya babiloko wana pe bango nde mutu bazali ko provoquer yango ti lelo bandeko Tshisekedi azali aventurier bandeko bino moko bomoni ndenge nini na ba émission na biso to sala kilobia ndenge to lakisi bino ba image bazali na mo circuit na bango bandeko ye mwasi na ye mubake mwana ya Tshisekedi na bato mosusu baza koloba ba makambo moko bandeko impossible bino moko boza komona kaka bato bakokamba Kongo ya lobi pe boza komona ete bazali bato ya lokuta boyoki ba makambo nini babande koloba na video wana pona kolakisa bino ete baza kosala pona intérêt ya peuple te mais bazali kosala pona ba intérêt na bango personnel bomoni video wana caméra cachée bazui bango mais bakomprenaki te vérité ebimi libanda na bandi Tshisekedi place azali ntango amonaki ete to projecter ki babiloko wana bandeko na yebi ete mutoki ya mobeso bimaki je suis sûr sikoyo na kati ya IDPS baza na réunion baza koluka bayeba nani akotaki afilmaki babiloko wana mais boyebaka ete bandeko ndenge tozali koyebisa bino ete bascorpion noir bazali kosala mosala na bango mpe bazali koréussir ntango nyonso bandeko babolingo nakoyebisa bino boye il faut na kosenga pe na bafamille bazali kuna na Congo bozala vigilant bandeko moto akosa bino te parce que ba menteur bakomi ebele Tshisekedi azali grand menteur pe ye pe moto azali kotia kaka mboka na biso kota na kati na tao soni ezali kosala ye po ete atikala kosala eloko te na mboka na biso amoni Joseph Kabila ye ba œuvre oyo Joseph Kabila asali esali bango soni bakomi koprovoke ba makambo ya lokuta ezali mawa mingi
ezali mawa mingi na moto bozali koloba yende kamba Congo ya lobi mais akomemela biso kaka bakuluna boza komona déjà bakuluna ngo ndenge batondi na poto bato mobimba kaka lokuta kobeta batu ba makambo zanga tina nde bato boba mema bango na Congo jamais to lobi jamais Joseph Kabila to kosala nyonso il faut leka numéro 3 nde to sengi na ba peuple congolais boye bete numéro 3 nde ezali numéro oyo yango nde to sengi ezala na kati yango nde ekamba mboka na biso po ete numéro 3 yango nde ezali ba solution ebele mais numéro 11 ezali ete bakomemela bino bacrime ebele bakoya kobakisa nombre ya bakuluna na makambo ya lokuta aza koloba pe un pays de droit akokomisa Congo un pays de droit akokomisa Congo un pays de droit comment soki ye moko azali grand colonaire soki ye moko azali kotinda bato na Afrique du Sud mpo babetaka bato soki ye moko azali korespecte bakongolais mosusu te aza kotinda bato babetaka bango ye nde akotya pays de droit moto akotya pays de droit atondi na makila na maboko moto akotya pays de droit oyo aboma batu oyo lelo kutu bapreuve ezali ye azali moto moko kutu soki gouvernement ya Congo batali malamu bakoki mpe kotraduire ye en justice azali vraiment un grand criminel tokoki kondima te un sanguinaire comme Tshisekedi akambela biso mboka aza koloba ye démocrate soki azali démocrate mpona nini ekokaka kotanga nkombo ya Lumumba te parce que Lumumba azalaki un vrai démocrate yende moto azalaki un vrai démocrate mpe azalaki molobeli mpenza ya peuple mpe alingaki peuple eza ba Tshisekedi oyo te Tshisekedi aza kobeta bato ba double DG na Mobutu baza kosolola na butu aza koya aza kopesa badiscours bato yangandi bazali kokende kokufa ba innocent lelo azali kokontinue kaka na rythme wana yango bapeuple ebele basi bacomprendre bandeko tozali koyebisa bino bokeba na Tshisekedi ntango tobandaki koloba oyo to badinosaure na ntango ya deuxième république mais totikali na dinosaure mosusu toyei kocomprendre ye Tshisekedi azali kosala sacrifice ya makila ya bapeuple sanke bato bayeba mpona nini abimisaka mwana na ye Félix te Félix pa kota na lingomba ya bato wana batambolaka na nzela eska bamilitaire bazali mpona nini nazwaka Félix abombi mais tala siko na bavideo bototyelaki bino lobi na makambo ya koloba ndenge nini bazali kosolola mpona ndenge ya kokabola mosuni ya mboka Congo bomoni ndenge Félix aza koloba na tata na ye na kati ya Kinshasa na bamubake baza koloba heureusement ke bascorpion nord bakotelaki bango mpe caméra caché tozwi baimage bomoni ndenge topresente bino yango ezali mawa mingi pe pasi bato bazali ko se prétendre que bango nde bakokamba Congo ya lobi bandeko bato ya IDPS baza ba hypocrite bakokende place baprovoke likambo après tango yale kokoma ekongina ah non biso tosalaki na biso eloko te tobandeka kokende bango nde baprovoke bango kaka baprovokaka bango mais boyebaka ete bajeune bino bozali kosala bokofuta yango ekokute bino cher lokola bolingi kokanisa ete bato nyonso bazali bazoba bangoto bobo makambo ozali kosala kokute bino cher mais boyebaka ete candidat numéro 3 ye nde azali kobattre record mpe toyebi ete akoleka kobima bolinga te toboyi bakoko na kati ya pays na biso bakoko oyo bakomi deja na mikolo ya kotanga na lobi yango po ete ntango bino bofingaka mpe bakonzi na biso ntango bolobaka bamakambo ezali ata ya ndenge ya lokuta kofinga bango meme na ndenge ya baintime ya makambo na bango ya sekele na makambo ya lokuta oyo bino boza koya kopresente bato moto koko moko boye mais koko yango azali kokota na kati ya makambo ya kikuluna mais boyebaka ete Joseph Kabila azali mwasi na bino te Joseph Kabila boyebaka ete azali ngotobobo te ndenge bozali kokanisa soki bomeki boyebaka ete bokokutana mpe na yango bino bato bozali na poto bozali kotinda oh non bosala boye basoldat bosala boye bino bovandi na poto boza kolia ba pomme de terre na banini boza koganga po ete bato mosusu basalela bino nsima bokita mais bino moko bolobaka ete makila na bino mpona ekolo bokangami awa mpona nini bozali kobanga bokita ti boyoki sango te ndenge basi bafieti bakomando na bino kuna boyoki sango te bokanisi ete na kati ya Congo nde ezali na basi na bino Congo nde bazali babolole boyoki bokende siko kobimisa bango na Congo kuna na kati ya Congo bafieti bakomando na bino ya ex-phase bokende kobimisa bango mbala oyo nde bokomona toyebisaki bino ete botunaka Jean-Pierre Bemba makambo amonaka azalaka na basoldat na kati ya terrain mais ntango eyindelaka ye bandeko basoldat na ye bapalangana mpona kolakisa bino ete bino bato boza kosala makelele na poto bokondeka kosala makelele mais boyebaka yango bino barythme oyo boza nango
tokosuki sabino ata na poto aboko suka bomone belendenge bakomi kokoma bilongi ya bampaka boza kobanga kibompaka ekangela bino na poto po mabe bozali kosala Joseph Kabila apekisi moto taya na Congo Joseph Kabila alobiki Congo ezali ya mwana nyonso mais bino lokola bolingi kaka makambo ya kikuluna nde yango wana sikoyo bozali kokosa te ah non Joseph Kabila nde boye Joseph Kabila apekisi moto taya na Congo mais boye bakayango ete ba oyo bazali koya na ndenge ya système bakadi mpemba baye bakaite armée congolaise na sécurité ya Congo ezana bango mayele bokende siko ko libérer ba commando na bino bakangi wana boko yoka na bandi oyo ezali na bandeli mais boko yoka soki sango botunaka Jean-Pierre Bemba tala kaka ndenga muta munene bongo apakata mbangu tina ambassade d'Afrique du Sud botunaka ye oyo bango balobaki te ba milice na ye boyebi ndenge tango indaka ndenge bapakataka bosakanaka bozali kokanisa ete bato nyonso tu na kati ya Congo bazali bangoto bobo mais boyebaka ete Congo wana oyo bino bozali kosala baaventure oyo bozali komonisa peuple pasi lokola biso nzambe apesi biso solution tozwi déjà président na biso Joseph Kabila oyo azali kolakisa nzela ya malamu oyo alingi ete mboka ekende liboso bokokosa biso lisusu te bino bosalaki eloko te bobomi mboka bomonisi bapeuple pasi alors bokoenseigner biso nini kimotema mabende ezali kosala bino mitema mabe kimotema ya bodiabolo mais toyebisi bino ete baprovocation bozali kosala po ete apo bolobaka nini non tozalaki kosala na biso kaka marche tozokende na biso malembe bango moko bino bato UDPS baprovokaka bino kaka na balokuta boye na batata na bana bango nyonso bakomaka na esprit ya kikuluna mais bomoni bokanisaki ete bokoya na esprit moko mpo bolinga bomate batu bolinga bosala neti bokotisa esprit ya kikuluna mais bomoni mpe ndenge sikoyo bato mpe perde balobi no tokolese bomoni mpe ndenge sikoyo ntango batelemeli bino bokomi sikoyo non biso tosalaki eloko te bango moko bino bosalaka kaka eloko te boyebaka ete ekokute bino cher makambo bobandaki ekosukela bino mabe Mama Rosalie nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba. Bandeko babolingo toyebisi na bino ete bokeba bato ya IDPS bazali bato oyo bazali ko jouer na ba jeu moko ke bazali bato ya ba provocation après soki ba provoquer likambo tango bato oyo bakotumola bakolinga ba riposter nde bakomi koya biso to salaki eloko te to salaki na biso kaka kosala boye après bango moko batumoli biso bango kaka batumola ka bango na makambo ya lokuta boye bato nyonso te mokili mobimba ezali komona kikulu no bosili kotia na kati ya Congo badesordre bozali kosala na président na bino azali kotinda bino ete soki soldat tumoli yo sala ye boye buzwa ye beta ye soki akimi na nini na kan bolanda ye na kan liboso ya mwasi na ye bobeta ye liboso ya bana na ye boterrorize ye yokana no balangage ya moto oyo alobi ete ye nde démocrate badémocrate mosusu ya Congo ya bandeko ezali ya kiphénomène bandeko démocratie oyo bato mosusu bazali komemela biso bandeko to ya kokamwisa démocratie ya koloba ete oza kotinda bato bolanda soldat bolanda eti na kati ya ka liboso ya mwasi na ye bobeta ye liboso ya bana na ye bobete boterrorize ye bandeko oyo démocrate ya ndenge nini ata kutu ndenge balobi ete moto soki akomi kokoma koko akoli ye makanisi na ye komaka ndeti ya bomwana mais oyo te natikala na nga komona bakoko ya Congo te oyo ke makanisi ekomi neti mwana moke aza koloba ete lokola makanisi ekomi mwana moke akomi kotinda bato bokende kobeta bato jamais bandeko oyo wana ta kutu balobi oyo soki moto akomi kokola cerveau na ye ekomi neti ya mwana moke mais oyo Tshisekedi ezali mpenza ya kikuluna mais bango bazali kokanisa ete biso pe tokosende te bandeko lobako moto ayebi bapasi oyo biso tomona na Congo te ko bamakambo tomona ke lelo tondima bato lokola ba Tshisekedi oyo ngai nakoki kondima moto lokola Tshisekedi te nakoki kondima mpe moto lokola Ngwanda te po ete biso nde tovivre toyebi baréalité ya mboka wana mais na oyo ndenge toza komona pa Joseph Kabila bandeko ezali ndeki motema mabe nde ezali kosala bango baza koloba ete ya Tshisekedi nde bandeko mwa parti na ekutu ya UDPS makambo ya malonga te kikulu neza ya komonana wande mboka lokola Congo nde akoloba ete kokende kokotisa droit na kati ya mboka na biso droit ya nini ya kokotisa azalaka ministre ya justice no
azalaka ministre PL ya intérieur tango ya nani ya Mobutu ye azalaka naka ko pona ko signer ba mikanda ba bomaka bato wana nde exemple alingi ko memela biso na Congo yango ete tolobi ete jamais Tshisekedi akoki kokamba mboka na biso jamais. D'ailleurs papa Simon Kimbangu asi alobaka yango na prophétie na alobaki ete soki bomoni président moko akoya ya mwana moke malgré ba mbonge malgré ba problème kozala mais yende akokamba mboka na biso pona kobimisa yango na ba problème otozali na yango. Alobaki teke moko mona tata moko mukolo bien mpaka moko boye azali koya rien alobaki yango te. Tshisekedi il faut comprendre. Il faut comprendre que prophétie tala nazali koyebisa binoko makambo nyoso tu bozali kosala ebele nazali kolobako ebele bakotubela yango ebele bakotubela pe bakoloba ete tokosamaki pe ebele bakoloba ete makambo yo mama Rosalie na papa Roger babande koloba bazalaki penza na nzela ya malamu mais ndenge tozali koyebisa bino bandeko Tshisekedi akobongisa Kongo te bandeko toutaki kolakisa bino lobi tala mwasi na ye aza na ONG wana bandeko ba Belge ba pesaka ba aide ba payer belé ya ba européen sika komaka ba mikanda ba pesaka ba aide na kombo ya bandani na kombo ya ba peuple congolais oyo ya sengaka ba aide mais bandeko mokolo moko te toyoka ete mwasi Tshisekedi ata na Kinshasa akei kosalisa ta ou bien école moko boye ou bien asungi ba vieillard ou bien selete loko moko boye jamais tango kaka moni ete ba Belge ba komaki siko ba lingete ba kende komona quand même ba effort ya salaka nde wana omoni ete asi abengi bato na ye na mbujimbai asensibiliser bango ake kobwaka mwa bamieti kuna mais bambongo nyonso to bango bazwaka eza kokota kaka na kesi na bango bandeko ye alobi ete bino bolobi ete balingi peuple bango nde bazali na bolingo ya bapeuple boyokaka ntango nyonso bazali kobelelaka likambo ya bafemme violée kobelela yango ndire bato ya mawa bato nde balingi penza bamama wana koleka bato nyonso me bandeko mwasi na ye etanke femme oyo azali na ONG akei kuna na ese bandeko ata komona bamama wana ata komemela bango ata savon ya pamba topei kutu mosika te tolobi kaka basavon ya pamba ata basikre rien amonani pete bafemme violena mpe bamoni ete bandeko ebongo nde tokoloba ete bato oyo nde balingi Congo omoni teke bazali bato ya lokuta bahypocrite bapeuple congolais toyebisi bino kuna na Congo bobanga eloko te bovote numéro 3 Joseph Kabila nde azali na basolution ebele na kati na Congo oyo nyonso bakoya bazali na bango bamiyibi bino moko bauti komona video tolakisi bino oyo ya Kinshwaki ndenge babande kofilme Tshisekedi na mwana na bazali kosala likopa ya bamiyibi oh ndenge nini bazali kotala stratégie nini bakosala mpona mboka na biso tala mwana ya Tshisekedi azali kosala likopa na tata na ye na bato mosusu bamubake bazali kosala ba réunion ya secret na mwasi mpe azali kotia mwa maloba bandeko mpona kolakisa ete ndenge nini bato oyo bazali koluka bazwa intérêt ya kokamba mboka mpo bayiba lisusu malamu mais biso tokondimande Joseph Kabila akabange mpo ete ye nde azali président oyo ya solosolo bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali pe tolobi ete bokeba na ba information oyo radio ya 1000 collines oyo ezali kopesa bino koloba ete non na nzela ya mwana mobali oyo na kombo ya Kalala bokeba Kalala wana azali ete moto ya IDPS azali moto oyo azali koluka ba information ya lokuta mpona kotinda koto oyo batindelaka ye mwa ba chemise bapesaka ye mwa bambongo akoma na ye nde journaliste ya Lolombo donc wana kutu bokeba na bino azali moto ya opposition oyo ete ayebi ete soki apesi ba information ya bongo mwa ba chemise bazali kotindela ye banini mais ayebaka ete ba information na ye tokotaka yango déjà doute mpo tomoni ete ayebi mpe mosala yango malamu te kaka koloba kaka non bato ya IDPS babandi kokende na bango sikoyo tomoni kaka babandi kobamba mabanga bino bomoni ete bato ya palu baza bato maboma mpe bato PPRD baza bato maboma bango baprovokaka bato mpo ete soki bato wana bariposte nde ekomi oyo batumolaki bango Kalala bongisa exemple bongisa façon na yo ya kopesa information bongisa okomona moto mobimba azali koloba neti azali na babateri na libumu sikoyo tokomi kota ya njili tokomi kuna bonga nazwaki nanga moto tango tozwi moto sikoyo tango tokomi kuna boye tomonaka babandi biso bamabanga kutu ndenge ezali wana balobi ete polisi ya beti bamasasi bama information kaka ya lokuta
soko tali kaka pe longia mutongo lobi kaka oyo tala oyo et aventurier comédien moko bazoluka na ye bambongo na ye na information na ye kala la changer modèle wana parce que comme ko kosa trop information na ye comme intox trop ya lokuta kaka bataille de pes nde moto batumolaka bango bataille de pes alors reportage ya nini oyo salanga osalaka reportage ya nini donc na micro na bapesaka ozali kaka moto moko ozali kolekisa tala ya pamba kopesa bakongole fausse information pesa bato bainformation ya kitoko bainformation na ye soki kaka bainformation ya lokuta azalaka nango mokemi kokende kaka baplace moko ezanga tina barestaurant moko ya bakota banjili na kati mama sikoyo ndenge na ye na ye kotuna mpona ndenge grandeur ya fufu ekiti sikoyo yanga na ye kotuna bino pourquoi grandeur ya fufu ekiti lokola sikoyo ekiti boye donc loba ezali crise na kati ya mboka bamakambo moko ezanga tina akoyela biso mpe bino yokanisi ete kalala soki bakombata bazali kokroire yo yokanisi poto nyonso baza kokroire yo na bainformation na yo epesaka ebele bayebi ete ozali bainformation na yo ezali ya lokuta mwana kutu tondima Kadafi mbubudi tokende kondima yo ozomona moto mobimba soki otali libandi na yo ndire ye moko akata bakwena na gilete mawa mingi na makambo ya lokuta bozali kokosa bokanisi ete bamwa bainformation na bino bozali kopesa yango ndenge koprovoke révolution boyebi te ke Joseph Kabila azali mpe na bato ebele ezali pasi mpo na bino bosambwe bokanisi momo ezali ntango ya Mobutu oyo bato nyonso basi babayaki Mobutu baye nsima ya Tshisekedi bozali komikosa boyebi te ke jusqu'à présent boza kolala boyebi te ke Joseph Kabila peuple alingi ye mingi ezali nde kozanga koyeba bandeko bolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bango nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya Radio Zumel 1000 merci.